na tango tozawa nazali azasu ndeko na ngai te ya komi patron na ngai naza ko exebino ya nas boye ko yeba peke azande ko na ngai ka po nazalaki na système mais boyeba makambo mwasi na mobali pe bato bakota ka mingi poso ko landi ko tekala kaka na mwasu ozobunda peza oh mais musana ngande ya mwana ngai pona mwana na moni mabete na bato bazoloba eba mesana musala na bango tozaki na metitino na caméra lokola lelo ndenge tozana papa génie connecteur soki papa tete kazi mwana ezali mabete tobandaki moto ya liboso oyo ayambanga na tek azalaki tanya aza lisusu te asalaki mpe bato balingaka me mpo na biso tosepeli oyo tozwi mwana azabi mama na ye mpe azabi meme ngai nakozala ndeko ya bosi soki nasali mabe place wana il faut nazwaka permission e vie ya motu meme ngai naza ndeko na ye etali ngai mpe ya oyo nga nasali po soki atiki ngai kaka bato bakoloba po aza ndeko na ye. Voilà, bonjour chers internautes, Batunu surtout Bandra Congo, check, hein, avec le boss Sibumotombo. Voilà, déjà on est là comme d'habitude, votre servante Rayana Tsumbo, la cadette de la presse Miss RN. En tout cas, le lot Rayana Tsumbo est libéré du solo, comme d'habitude, nous allons ramutama solo. Nous avons recherche, na fouille, na zumo recherche, na yego partager na bino. Bon, et puis que na kata Congo check, tozaki na maman na biso maman José. Azaki kosala bomoni ya mama mona na lesuta bunga na mona bashina bato musuba komo critiquer babengana kiye balongola kiye makambo bele le bamaki on dit comme on dit souvent singa famille benana mais kata na raté bino bato bozana petit do kota ba mamba ba famille ya bato boyebi source te leo na plateau na ngana oyamba mama José to kosola na mama José ye moko kopesa biso affirmation na confirmation si réellement babengana ye to loye moko to likambo ezalaki babendanaki parce que place bat baza makambo ezanga ate place bat baza makambo ezanga ate to mona ngo na mariage que non moi sina mobali babebani babundi mona ka bazana ba obota pe kaka donc il veut dire que non entre les sœurs et frères aussi il peut pas manquer de problèmes pour que batamuki bozongo le quoi tout et comme aya no subilobe aussi mi micro zangi na émission zangi no invité aux une okali kama batundu c'est non banalisme bête en tout cas je dirais que betox na lingato tozo maman José. Voilà, de toucher déjà la maman José, on a plateau nangai, le tout sur la maman José, moi mingi. En tout cas, un grand merci au sponsor numéro 1. Il y a Congo check, baby Ben Bouyamba, hein? Ben Bouyamba, cadre au monde place au Vandio, il y a Ben Bouyamba. En tout cas, tout à l'heure on a fait nous, hein? On a fait nous combat cadre, batapo, tout le monde Bouyaka, comme d'habitude. En tout cas, un grand merci, n'a pas tout bon l'andabiso. Le tout sur la maman José, Bino bato bozwa mnona bino bovandi sango kimiate lelo bozwa réponse et comme ate o terre na yondo kuibando ye na internet pas check komi songi zo pesa ba moto sika moto ate moi je suis pas membre ya ba moto pela ou ba membre ya ba luka succès mike non moi je cherche la vérité na source. En tout cas un grand merci à JP Mouteba hein babi le producteur le grand producteur na kati ya Paris na peso ba mbote belé maman José. Nayambio na kati ya Congo check bonjour. Merci. Nayambio kuti poza déjà moi na Congo check donc na zione lisusu temps na kati ya Congo check. Bonjour maman Riana. Bonne santé maman José. Naza bien maman. Maman José to moni internet mikolo yo na yo babi maman José babeba na ngina papa sibu abengani maman belé toyoki babengani yo longwa ki yo moko na kanda bo welela na ki eloko bo en tout cas on a entendu de toutes sortes de choses maintenant babili kambo faut ko na monoko ya yemo mukolo di camp parce que ba radio trottoir basé belé ce que yo moko za présente en plus wapi le sous na kati ya Congo check et que to ya mio na chaîne mususu mais na Congo check ce que tu yeba qu'est-ce qui a fait c'est que maman José obunga kakabo. Merci maman Ariana. Nzambe apambula mingi. Nzambe apambula pe na papa Mutombo Sibu. Na check. Denge lelo bomoninga lisusu. En tout cas na komisi nzambe na ngai po azali malamu. Na bande na ngai nyonso. O balembaki ngai te. Na ba o balembi pe nzambe apambula bango nyonso. Check ezanda kunanga.
mutu moko te akobengana nga mpe ayokozongisa ngai te outi koloba ke singa famille ebendanaka me ekatanaka te me totalaka mpe singa mosusu ekatanaka bato balobaka ebendanaka mosusu mpe namona ekatanaka me check eza ndako na nga mutu moko te akobengana ngai na check mosala nyonso oyo soki moto asali ezalaka na moma ya koloba na moma ya kovanda kimia okoki koloba kosala mosala te e moma okovanda mpe kimia oyeba nini nga na yo koloba lisusu kimia ya moto nyonso soki avandi kimia eza te azangi non avandi mpo amona moyen ya sote lisusu ngai kokota na ngai na check ezalaki mosala mpenza namoni ke nzambe apesi nga nzela ya kopusa mitema ya bato na nzela ya losambo na kopusa mitema na bato oyo ezokami bazalaki na baproblème mpo bakoka koyeba ke solution ezali kaka nzambe naza kosala émission mosusu na check ya boye te ya ngai ezalaki kaka kolakisa bato monene na nzambe kobetela bato bahistoire oyo eleka mpo mosusu akozala na histoire ayebi te makambo oyo aza mona wana amoni ke ye nda bandaki nango me makambo wana ezalaki mpe mosala na ngai yango nzambe apesi ngai ezalaki wana me nakomona makambo mosusu ntango mosala tozosala mosala diable alingaka mpe te ayaka na bamakambo na ye mpe mpo na kobebisa mosala na ye mpo na kodétruire mais soki yo moto oza na mayele omoni ke diable asa akoti na place oyo il faut oyeba ndenge ya kobendana kozwa makasi lisusu ya koya kobandela mosala check eza ndako na ngai eza place na ngai moto moko ta kobengana ngai. Ok, voilà ce que moi je sais que non, na kati check mutabengana yo azate. Donc bo wela na pe loko te na papa sibu. Po ezala nango pe bo bande ko to batu. Donc to ko la to ba mkeza ya mo po simba na ndeko no mo bitumba. Il y a ceux qui bagardent à rancune. Il y a ceux d'autres aussi ba bossa na ba ngomba mo ka bossa ne ke no ndeko na ngai na bolingo famille na limbisi mena. Oh pe ba bota mana mitima mabeza ke no tellement ya salinga ba bossa ke ba bona tata moko mama moko. Ngabe fuka na zongisa. ezala nango tomona ngo biso souci na bizani to affirmer na bato ba ocha somiso pa ena bato basimbi micro pona ngo baza bazwi temps na bango pela sala émission na tellement piaka ko yeba ba invité te akota ta mois 2020 azwi pena sima ndolo be kaka makam na bino yo na frère na yo parce que yo ndo oyebisa bango que non o bango ba okanisa ya solo to za lokuta parce que vérité zaka motema na yo na bosi bunde yebi elo ni bo wela na ki selon bato wana ngana lobiti me bato ne ba olanda biso na bato ba olobe yango ne ba yebi ya solo mama bato bakoki koloba ndenge bakoki koloba mais ya mutu eza koyeba ke ndako nyonso ezalaka na bato même société mabe ezangaka te mabe ezalaka toujours kaka biso bato nde toyaka na mabe biso bato nde toyaka lisusu mpona kobongisa mabe wana kokomisa yango malamu nasalaki mpe émission na bachaîne mosusu ntango nalobi na check bamosusu bamoni ngai mpe na chaîne mosusu elingi koloba ke na boyi oyo te eloko oyo tokoki kowelela na mokili oyo epai yaya naleki ekoki kozala lokola eloko nini ndenge nauti koyebisa yo ke ntango bato basalaka mosala ebandi kokola mpo bato babuka satana alingaka te ayaka mikolo nyonso kaka mpona kodétruire mosala na ye yango wana mais ntango yo oza na mayele omoni ke mosala onga nasali monene balingi badétruire yango il faut zwa disposition yango nabendani mo moke mpona ke baya kobebisa oyo tosi toloni te ezalaki eloko tokokowelela lokola eloko moko te mpo yaya azalaki na bolingo ngai nayebaki ke ye asalaki check mpo ngai na kosala te ye moko nde alobi sala sikoyo eloko mosusu tokowelela eza eloko nini eza na ebele oyo asali koleka check na vie na nga na bana na nga eza ebele bongo oyo eza eloko nini nabendani kaka mpona ke napesa satana nzela te. Ah ok, comme on dit que le linge sale c'est là en famille. Alors si on est maman je suis tout le monde sur na check comme wapi est-ce que vous zongi pe check to ezara de temps à autre pour les canaux to zimambo te na ba fan na ba na check pe ba monio to préféré na ka ailleurs ici koza kuna te na koki koloba ke na tiki oto na zongi te
po check check ndenge eza boye eloko elobisaka biso eza émission oyo oza nango mpona kopesa bato soki oza nango te ekoki koleka koloba nini soki nzambe abongisi eloko mpona lobela bandeko na biso na check check nakotelema mpe nakolobela bango mpo eza ndako na ngai nakoki koboya te. Donc c'est que ces derniers temps aux salaté aux anandaku aux appels à projet que koko aux les sous en marche tout en fait ba projet na yo ces derniers temps en ligne les temps au vandi na nandaku aux salaté ba projet na ngana ndenga na vandi na ndaku musala na ngai mingi ezalaka na église ndenga na lobaka na check na lobaka pe na église to kanga ka monoko te pona ko lobela bana nzambe pe na kosunga bato ba makambo eza ibele yango tango nzambe apesa kanga tampe na koko kolobela pe na check elingi koloba ke te na kondenga na yebo ina lobi c'est que nzambe afungole nga monoko pona loba na koloba lisusu. Ah OK. Donc alors maman José, avant départ na yo na kati check bato bazalaki ndeti nga na za nouvelle na kati check na ye na kalaté mais toza na bato to yaki ko kuta pe baza tango yo pozalaki bazaki na bato wana parce que lobi que na avec ton frère singebendani te problème ezate check ezanda kuna yo c'est qui yangi sur roche soit pour bebana na mutu mona check wala na likambo parce que ça arrive aussi place tozo sala biso sur bezate que le toza bien gérer comme betex et lobi que chaque jour tozala ka bien to go bebana pe mais comme ba bi place bat ba vandi faut luka toujours ko bongisa oyo ka mo likambo sepela kana ngote poza mutu pour battre en tout cas on va bazolo bati to suite tona benga on maman José yaka parce que on a vu de toutes les couleurs. Et on a bien aimé dans maman José quand on sola yo molo bela no likamo parce que bato bazion a kere comme le roi likamo ne ya onde ya bango. Mama yana na ebisio na ibande na lobi place bato bazali mabezanga te et puis atana libota soki bana na bana baswana ka pe satana na uti ko ebiso satana mona na te satana se ezayo ezanga satana azayo ezanga satana zaka muntu na muntu maloba izobima epa muntu nde ezalo kisaka muntu eza satana oyo ezosala me pa muntu nde ezalo kisaka muntu oyo aza ya nzambe meme ko bendana na muntu yo za na musala ngana za na musala ata to bendani ngana kotika musala po yo to bendani na yote na ko bendo pembeni na ebisio moni eloko sali eza bien te il faut to sala boye na koki kotika musala po yo yebisinga maloba mabete maloba wana eyaka po na ko détruire eloko moko oyo za nango po ngai ongana za nango yo za nango te yo pe oyo za nango nga pe na za nango te me muntu ayebaka te ke oyo za nango wana eza mutu yekoleka ya muninga te alingaka komona muninga ke yenda zana ya koleka a détruire yango ndeto ya kubenga wana ke aza satan ata to bendani ngai na sina yebi il faut zala na discernement ebele tango yozo sala musala même na société même place nyonso il faut yeba ke ndenge nini ngana koki kotambula ndenge nini ngana koki kosala na muntu po musala na biso ekende liboso ezana maloba ya muntu moko te ngana tiki na ngo te ezana muntu moko te oya kobangisa ngana te ndenge na uti ko yebisa okay soki omoni satana linga bebisa obino bosibozui il faut aux dispositions pour na kotombola yango lisusu. Ah ok d'accord maman en tout cas là c'est pas une makasi ko embra l'émission na ngai mais nzaki na mo question mo ramu qui ava ko kabwana yo. Il y a des rumeurs aux autres tambola mikolo ces derniers temps par rapport à Bossible. Babi Bossible tellement bamba le mo âge 65 ans ba PC sous mwana. Bossible ba na bébé na ya 1 mois. Donc ba rumeur wana selon yo koko confirmer yango to ezaka ande batamukili ba mesana bango avanja zangelo konsala banzolo ba mara parce que yo ndo za ndeko na miso to yambine ndeko ya Bossible to bat baro pata baro kosa mais yo kosa biso to lo ba vérité parce qu'on est devant la caméra parce qu'il y a des gens qui nous suivent to bi que yo awa on lo bande vérité parce que a tout ce qu'on a ndeko ya Bossiye moko. En tout cas merci maman likambo mwana ezaka likambo mabete mais âge oyo bazolo babongo Abraham alebote na âge Esther pe nani Sarah pe azaki kobota te mais nzamba asalika azwa mwana soki papa tek azwi mwana ezali mabete musala ya bato koloba esuka lelo te pe kosukaka te bato bazingaka koloba mais pona biso tosepeli po tozwi mwana aza bien mama na ye pe
aza bien pe vie ya mutu même ngai naza ndeko na ye etali ngai pete eza vie na ye oyo azosala na se ya moyo oyo mutu nyonso aza na vie na ye oyo asalaka makambo ya mwasi na mobali mpe bato bakotaka yango mingi te mpo soki olandi okotikala kaka na mwa solo soki mutu alingi moninga eza bolingo nzambe alobi tolingana bongo eza mabe na nini ngai mpo na mwana namoni mabe te na bato oyo bazoloba bamesana mosala na bango epuis babwakelaka nzete mabanga kaka oyo aza na mbuma ndenge balobalaka ye mikolo nyonso boyi na boyi bakoki koloba mais esala eloko moko te ye azotala kaka liboso ye azokende akoki kotala maloba bato te mposo na mokili oyo soki olandi maloba bato okosala eloko te ifo kotala oyo ozosalaka nazosala nini nazokende wapi naza nani okei kaka ndenge wana likambo mwana en tout cas naza na liloba moko te tosepeli mpo mwana botami aza malamu. Donc voilà, chers internautes, bato bozala soki oza na invité te mikolo wana booteka te bootalama te bozwaka basujet ya bato bobanda kolobela nga na finga na nga te nga nalobaka kaka vérité. Si vous manquez à faire vanda na ndako kota mabondeli ezwa autant ozosu mwa bouli elo mo bosala botika kobulaka sur ba vie ya bato, ce n'est pas normal. Elle va biso te to vanda ngai jiri ko betox na mati sesengi to tonga te bino biso to tonga ka mais bino ce que ça ko tonga te ki mutema mabe et qui mutema mabe. Donc prenez votre temps à prier. Bon ko associer ba vie na bino aussi maté. La place bo vanda ka bozu temps bozu vie ya mutu bozu bosela ngo tala liste mulaya masolo vani bozu winga kamwa bato ozu bina micro chi bofungoli caméra bandi pa na vie ya mutu pa non, franchement, je pense vraiment que vous aurez quand même un résultat bien à souka par ma vue na YouTube. Parce que lorsque vous avez la caméra, vous avez qu'il y a une vie après la caméra. Donc, tant ça, la conscience, la biso et ça. Alors, maman, José Nolinga, un dernier mot par rapport à tout ce qu'on a parlé ici en ensemble. Il y a Ningo Kenda, Balobaki, Yamabe, tout ça. Donc, Nolinga, vraiment, on a la claire et nette na bateau Bolanda biso. Parce que Balandio du début jusqu'à la fin, babi mo ya souka, les mots de la fin des à la clé. Donc le banana souka par rapport à émission Nabiso. Merci. Dilo bananga ya souka namoni olingi kaka na sanza. Ozo bonda peza. Oh mais Moussa na ndé ya moi. Mais nalingi na sanza siko. Ah. Elonga na ndot. Moni check. Eza musala kaka ndenge bato bazana parlement. Bato bazana ba bureau ndenge na ndenge ezana tolobake mibeko nango mibimba pe ba check balobi omoni na check ezaboye même ngai na kozala ndeko ya boss soki na sali mabe plus 1 il faut nazwa ka punition ya oyo nga na sali po soki atiki ngai kaka bato bakoloba po azandeko na ye to bandaki mto ya liboso oya yambanga na tek azalaki tanya azali susute asalaki pe mombe ba PC suspension tozaki na metitim na caméra lokola lelo ndenge tozana papa Jerry Cobetox asali pe a PC ke suspension tozaki na bana wana mibale bakendaka pe na suspension mura batu nyonso bayebi azaka na suspension moko aya zongi moko wane komika chef ya check ye moko na tango tozawa nazali azasu ndeko na ngai te na akomi patron na ngai nazako ibse bino nyonso boye koyeba peke azandeko na ngai kapo nazalaki na suspension mais boyeba kite nazako lobaka ka bossa na ngai muntu asali ngai mi émission na ngai nyonso ko tali na ditikale ko lobake ya na ngai nazako loba bongo pona nini pona yebike eza musala mais etali kaka ye moko tangu ya monike te ngongo yekoki na kofongolo ye munoko ye moko afongolinga munoko amonike no ekokaki na suspension oyo apesi ngai et puis suspension soki bapesi muntu na société ezala kaka muntu wana na ye muntu apesi bango mibale bayebani ata ndenge nini wokoyeba ndenge nini kaka ye moko nde ayebi mwasi na ndako mobali ako boy na boy azweli caractère moko boy akumya ngai na yebite eloko nini nga na sali okozwe nga caractère boy mobali ye moko ayebike
asalaki mabe OK oyo yo tamso yebite mais mobali a fimele ye kaka na mabe moko boye oye ayebite ndenge moko na musala ya check mama José azaki na suspension po ye atamboli malamu te boss asepelaki te mais nga na moni lokolo nazaki na likambo te mais ye asepelaki te mais nga moko na yeko yebeke ya solo na salaki mabe wana ezalaki kaka ye moko ndako kiko yebeke ngonga ya José koki aya aloba na bandeko na ye puis tango nazalaki na suspension nasali ba inane mobimba nazalaki na bato bazobenga nga butu moyi mama José kotinda nga bitinda nyonso na tinda malokola mwana bitinda bato wana kaka na longo nye ata muntu moko mais wa bazobenga to komi ko benga muntu mama nazala na mais lukuta mabete o basali babenga ngo elwa oza mécène soko kufi ba musicien boya na ba matanga na yo te o matokita tout le monde va sonner tu on va kufa aba ba yembela ba ya te donc faut comprendre mais ngai na kufa kite mama nazaki na bo mama na tika na na mama na déjà te mama je pas bango za enterrer mais ba so bengo bana na metro mama na ko répondre nie mais nazana ba oyo peza ba lembanga ite lokola mama oyo azana Darmat mama Chantal moi c'est papa Richard Kabasela nzamba mona mama lokola mama Monique na Italie en tout cas nzamba mona basi wana lokola ba o nyonso benga en tout cas nzamba mona bino na ba o wana ngana linga kabino kaka na komela kabino kaka mais na yeko yebeke ya solo mokilo ezande bongo ba ba musicien pa mama soko bungi le silipo na yo en tout cas je que Betox toi na mutu mo benga que les consolateurs de cœur brisé Freddy Louflouabou, c'est ça, Freddy Louflouabou baluba kombo maki makasi papa ngape a motema. Ba choc, ba bien nous les consolateurs de cœur brisé. Ya ko consolateur motema moi na za motema zo pelanga moto. En tout cas, j'étais salé depuis Paris Freddy Louflouabou, le consolateur de cœur brisé. Encore merci maintenant sur Belingra check en tout cas maman, je sais une question OK, une dernière question. Ezaki le quoi moi sous question la dernière question na ngai. Difficulté oyo ya musala o surtout biso basi métier oyo kuta na ngote ponde singa na lobana kuta na ngoa mais par rapport à une usa maman boye c'était comment musala non c'est zanga ka difficulté te zanga na difficulté mais ngai talaka na za mama bino boko tutana nango katala ndanga nga mipenda na yo ozo mona ke ezamwa passe il faut mabange kwe ya place one mais katala ngai dipute kititi na makolo bo oya ko mandelo biko noni eza moi passe mais ezangala te difficulté o tozalaka nango penza na musala oyo ezakaka ke to sala bien pona ko sepelisa bato to sala bien bato bazuata kamwa iloko moko na oyo biso tozali ko sala et difficulté mususu oyo tozalaka nango penza na musala eza ya bato balingaka ko critiquer nde mingi olie alobela yo mama wote alongwa kuna boy na boy biloko wana ndeza mabe d'accord ezanga répéter. Merci maman José pour le conseil pour tous la maîtrise comme on dit que non moi si nous sommes là ici casa bah moi c'est qui tout bah rien à quartier ton cool ils étaient que moi qui t'attend donc bandou bandé make up pia mais ça bimba ta moi tu en tout cas un grand merci à Ben Bouya ma babi un des sponsors numéro 1 hein il y a Congo check cadre besoin on a tout vendu BV prix en tout cas ils a cadre moi il y a bien bana poto bah bana poto solo et te bano bakika le lobe ba comme des mon te bana poto tanga ouais 4h55 on a dit bah ibi penage non bi prix ezalaka en tout cas et ça la biso bien à chaque fois boya ka boleka na résidence moi mbote moi visite hein na cadre ka ya masolo ndebi no mo boye en tout cas un grand merci à Ben Bouyamba le sponsor numéro 1 babi Congo check et simba mine na maboko na un grand merci à Paul Ventour et de Bundes un grand merci à Eric Benimi depuis Paris. Un grand merci à JP Brigitte Savané depuis Suisse. Gros bisous Nabino. Brigitte Savané de la part de Yemoko les boss si bon tout. Hein? Abi on a petite sœur propre. Abi c'est topé c'est moi de topé ça gagne na ba respect belé. En tout cas maman José dernièrement na mo ba salutation on peut pas bateau o ba yambaka yo. O ba commission hôtel ko ba médecin so kufi silipo na yo. En tout cas ba salutation. C'est quoi zongi zongi on a ba pele to mo benga ba yo. On a lingi bino mingi vraiment
maman Hortense femme sage bâti sa maison. En tout cas na pesi penza mbote na oya benga kangai kaka mingi ya mujini. Papa Beno Mbuyamba na mwasi na Anne Marie mwasi kitoko. En tout cas zana choix na pesi mbote vraiment puisque azali abenga kangai na respect nyonso ya mujina na kanisa ka penza mboka na ngai ndenga babenga kangai. En tout cas na pesi mbote vraiment lek na ngai na mwasi na yo na bana nyonso couple moko yebani ya 2019 nde meilleur couple ibimaki nzambe ya pambola bino. Ok, d'accord, un grand merci na battu surtout balinga biso mingi bolinga biso pe kande bolinga biso ba pe batonga biso boy ko ba pe kana kotonga biso kongo check pe ke ka liboso ka mingi tito komona 40 millions de vues ngani na lobby sans rancune mikolo kana terme mo que sans rancune au moins on a problème nanga benga na to sulula so ba moni ezato ningo créer ngo en tout cas j'ai pas le temps ngana ye anayo sa musala ba ba critiquer baza comme d'habitude des angate ba pe bolinganga ba obe bolinganga te bo bana de ko yekola komilenganga pe bolembanga mikolo ngana ngana internet ngana obe na bosi wa biraya na nderaya na do bolembanga. Encore merci à Jéric Kobetoxi moko réalisateur et moko caméraman et moko monteur hein musala nya sonato na maboko na. Encore merci à maman José d'avoir accepté mon invitation. En tout cas merci na bana poto nya surtout bana na biso na ba obe bazalama ba wifi na bango banda kwa kisasa hein o batala biso ba gros bisous na bino et je vous retrouve à une prochaine édition.